députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, tolamuki na Kinshasa la capitale. Jeudi 21 juillet 2022, tolamuki kakaboy. Makambu eko tambola ndenge nini na Congo, Jean-Marc Kabunda enclenché, Frank Diongo Chamba alandi, Kabuya a répliqué, Tozoka ke Djomi alingipe aloba, qu'est-ce qui se passe? Masolo na de pité. Nakope sabino maloba et puis je vais placer un mot. Est-ce que ça kolinga Congo ou bien les gens embarquent les autres dans leur frustration? Voilà, Masolo na de pité. Pendant ce temps, l'M23 a sali Kamwa a calmi à Lukuta, azali ko s'infiltrer dans ba village pour faire tomber ba village et belé à la fois. Les Congolais sont distraits. Masolo. Masolo na de pité pendant ce temps, Libanda Yamboka, les médias anglophones, Bazolo Belakoma Kabila planifie son retour en 2023 et que quelques-uns de l'opposition l'aident à matérialiser ça. Masolo na de pité. Bande konangai, lokola na lobaki na kozwa maloba na bino na lingina na zwa bino malo. Je vous dis que awana Congo to yebani. Aw. Gaita mwe. Tselanga na mwanzembo papa. Pona yo kabiloko oye matanga. Wabu onyola. Yola ya seka ya baitisi. Luganda lendo ya meni kumbita. Lendo ya kotono ya meni kumbana. Mubutu ya Congo kakandu kandi kesu. Tunga etura. Nalobi to yebani. Place mutuna mutu avandi aibi mesetambo aibiye. Tozana ngonga moko boy moko ezo pesanga kanda moko pesinga koseka, mais je me dis na koseka nini pendant que c'est mon pays qui est en danger. Tout ce théâtre que je suis en train de voir, c'est mon pays qui est en danger. Et les airs alignés à l'Obanine, attendez, nazozo malobana simanango, je vais placer un mot, mais ça la moto pas cité. Je dirais ce que je pense. Je dirais ce que je connais. Allez, allons-y. Bonjour, moi Nakolo Lupango. Bonjour. Alors pour le chef de l'État, nazomika na senga pour na kuluna oyo bazokata batu ba inosa ya boyi ba maboko ezokende ba dega boyebi na ina luba mingi te. En tout cas likambu ya fimbu fezonga na mboka oyo. Oh, ils ont tout à se rappeler na ba BCRS l'époque et puis na garde civile. Ils ont ba côté lisayon zoto na fimbu, c'est tout à fait normal. Bo ba voyant de mwana, ba inosa bazanga ka kimia. Mais azumi azuzo na kiri ya fimbu abimi pe à lapite kiri ya fimbu a beli la prison kisi isimbita kufi ba ke ba kundi na bango ye. Ko convoquer nanu ngobila ala kisayo banda 3 ans na pouvoir na ville ya Kinshasa si asalini. Tozwa ndeko mususu alingina tuna makamba ba péage est-ce que na Kisasa ba péage yango ezalaka ya ba quartier. Oui papa ngana kolobaka eloko pona ba pasteur na ko suggérer que basala ba loi bazobima penza na kati na nzela. À propos ya député elle a ingénié toute la nation congolaise. C'est un patron de tout le peuple congolais. On a marre. Depuis 2020, ba suspenda service national na gouverneur la province ya Ituri ba manisa. Tina lelo iza kozonga te ba gens baza ko souffrir. Pourquoi bozo konyoko la peuple oyo boye? Pourquoi ba oyo nyoso bapona soit disant ki basa ya Kasai bazota la Kasai ezokufa ata sata pe asosepela te. Moyo wa buleti wansami munde chilomu wa mawani moyo wa munda wansami ka Tituri mwakwenze nunguchinga ni chilombo tuambila kutetu tukasomba henyi keba kubule mumukwabuka tutweshe tetu tukasomba Bwale bika mene bikumbana si chilombo wetu chilombo chukwehika
il y a longtemps nazaki kobelela les Kasai Semer, bien au contraire il y a ceux qui ont préféré utiliser d'autres personnes pour n'abakende ko atakinga tous ande comme ceci na habité so na ko remercier on na musalo so na parlement tele biso pour na tracasserie et l'équipe na pompage nzala ekota na ville ya Boma ezali ville portière mais eza ko simba te bolobela problème ya Boma na Congo central. Mamou Tchabou Hélène de retour en force. Mamou Tchabou uso masolo na tete asepeli mingi ndenge okendaki na prison olakisi biso biloko baza kolia baza kolamba sikoyo olakisi biso sika ya wesete olakisi kaka biloko baza kolamba na baza kolia na sika kolala sikoyo wese kende koleze omoni ndenge nalandaka émission na yo vraiment nazalaka na mai ya misu nazolela naza komituna eske makambo oyo olobaka bavérité olobaka eske chef de l'état azwaka ta ya kolanda yango sika parti ya télévision ere azolanda bémission na yo azo apprendre mbala moko makambo ezoleka na mboka azo apprendre mbala azozwa mpe mbala moko conseil ekozala malamu. Merci papa okende liboso konde liboso ndenge omesala kopesa biso basourire toriske tovote otina mwamba tovote oko ekasi parce que ozo travailler okite kutu circonscription na yo te telema oza mobali tia libaya na présidence okolia bango nyonso nalingi nazwa bino maloba na bino boloba apres nga na koplace un mot. Oui, je vais placer un mot. Et pendant ce temps, je dois féliciter mon gouverneur, Jules Lodi et Mongo, na musala. Na lobaki na ye, monsieur le gouverneur, ndengo lobi ki kolata veste te. Lata salopette. Kota chantier. C'est ce qu'il est en train de faire. Le gouverneur intérimaire na il kibino que dès que ayoki ke gouverneur aye, ndenge toyoki, c'est le conditionnel que j'utilise. À poudrer. A komina kananga, babouilier. C'est ce que j'ai appris. Il faut que ne ko justifier bon parce qu'atiki ata eloko mon côté. Anyanya wanyanya, ça c'est kalumumba. Il y a solo to ya lokutaye moko gouverneur intérimaire place Azali. Ayebi, allez, je prends vos propos. Tout de suite, qui est le premier? Oui, bonjour, Deko Eliezer Tamboué. Bonjour. Yalingai Papa Jean-Paul Ndumbi. Bonjour, Papa Jean-Paul. Toronto. On dékonanga na mutuna oyo tunaki. Wana Frank Diongo. En tout cas, yali mawa mingi. Azolo baki yende mwana ya ndako. Bon. Akoki kotambola na ndenge na ye, mais akoko kota na ndenga mozindo ya kotaki te. Nyonso na likanda ya pouvoir. Pona Jean-Marc et loko yali na ye azali troublé mais akoregete après. Les loko soki olingi ko répondre mutu na mabe asali yo vanda kimia. Mutu wana ko mituna ebele. Et ali yangonde président azo sala bango. Et loko yali na alika pona bokonzi. Bokonzi oyo ekoboma mboka. Tala bokonzi oyo zali nango ndengo zo salisa bato. Nzamba za lokumu. Ezomonana na miso. Merci beaucoup. Ndekono Papa Jean-Paul na Toronto na Canada. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Papa Jean-Paul na Toronto na Canada tozozwa ndeko mususu. Bonjour au mwana Kolo Lopango, John na France. Bonjour Papa John. Route de contournement aux Okoloba, Tongo Poko. Est-ce que Bazoko Yoka Yo, Bayoka Kayoto, Bayoka Kayote? Bayoka Gangate. Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, peuple Azan a besoin à profiter. Na biloko ba politicien bazo profiter nango. $100 ezamingite par mois. Moi no ya kokisi 19 ans, 20 ans. $100 ezamingite. Bana ista bana BTP bana ista ba okosala ba arme so bopesi bango ba moyen bana ista bana BTP basala banzela totanga rapona nini ou bien totika na biso kotangaka Frank Diongo makambo ya lobi iza ya solo balandae voilà Augustin Kabuya est-ce que ba bien malaki bakozongisa to bakozongisa te wana lobi te
démocratie yango wana ifo bazongisa biloko oyo basombi na mbongo ya leta. Mwana kolo lopango nzamba asunga yo nzamba abatela yo vraiment. Avenir de demain izali bino bao wana. Merci. Merci Papa John tozo andeko mususu. Bonjour Ndeko Lézère. Bonjour maman. Victorine Chibanda na Canada. Bonjour maman. À propos à Frère Djongo na Jean-Marc Kabund. Batala sima bazonga bato. Bazaba engra moko ya suka. Benji ana bazotungisa bino na Kinshasa na benji bakomina ko ba Congolais mabanga suki biloko nina banjete. Benji wana Mobutu abengana ka bango. Benji wana basaka na Kisangani. Mobutu abengana ka bango nyonso apesa bango so 72 heures ba quitter. Soki basaka ni bo pesa bango 72 heures ba quitter. Bazo ba biloko na bango batekaka ba tchana ba container ba bima mboka Congo. Benji wana bazami yibi ya wo. Benji wana sumona ana ba mi yibi. Boy bisa ba polele, bomona bakanga minoko. OK, bye. Merci maman. C'est quoi kota la sima kozonga mutu na français tokolo andeni nini. Regardez en arrière et reculer et retourner une personne. Allez, une autre personne, c'est votre jour. Hein? Bonjour Papa Lézère. Bonjour maman. Na petite Lio voso parti États-Unis. Oui maman. Alors bananga kombo nanga teme. Makambo Frank Diongo lobi nyonso te yo kyango. Donc na côté oyanga na lobi ka Nzambe alimbisa bango ba o nyonso bazoloba ndenge bazoloba. O nyonso ya président o asali ezali échec. Tango bandaki tango abandaki yango mpona nini batiaki epoate mpona nini bapesaki conseil te na ntango bamoniki eshue nde babeti maboko ke ashue tolingani te biso na biso bakongolais tala mboka oyo ye moko abundela me mwana mboka akoti na bokonzi me ozokokritike sikoyo ye soki totie naki bokonzi wana est-ce que ceux qui a baby si to ko critiquer yete mawa ale tolo ba lisusu oya bakuluna o nyonso bazolokota bazokende kanya makasese donc échoué tout nyonso ya basoda état de chaise nyonso Nzambe limbisa bango Jean-Marc Kabund. Quant à nous, notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Jean-Marc Kabund pe Nzambe alimbisa ye nyonso oyo alobaki Nzambe alimbisa ye mabe nyonso bazosala mpona président Nzambe akoconfondre bango pe Nzambe akobeta bango fimbu voma fimbu yango wana kana zaki nango. Merci Maman Lise. Bonjour Ndeko Lézère, c'est Luc à partir d'Afrique du Sud. Nalingana lobela makambo d'abord ya Kabund aza frustré à cause de la taille loko mon côté. Alors Kabuya yé Jean-Marc Kabund. Vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence. Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église de sa parcelle. Un monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place,
j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Et tout le monde l'a vécu. Il ne fallait pas répondre à Kabound, il fallait à Kimia et puis démontrer ce qu'il peut faire sur le terrain pour convaincre le peuple. Mais pendant Makambo, Franck Diongo, c'est normal, à politicien, il faut récupérer. On était à récupérer, politiquement, il fallait changer de position pour se sentir sur le terrain, à se faire une santé politique dans le Congo. C'est normal, les politiciens, ils ont droit. Voilà, politique de frustration. Bonjour honorable, moi c'est Bigus Kavamba depuis le Québec au Canada. Bonjour. Ne perdons pas notre temps avec Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'est un jouisseur qui n'a pas le droit de taxer d'autres jouisseurs, alors que lui c'est le jouisseur numéro 1. Par contre, Franck Diongo, c'est un révolté, un déçu de la trempe que vous, honorable. Donc des gens qui trouvaient que l'UDPS au pouvoir n'a rien à voir avec l'UDPS de Papa Étienne. Franck Diongo lui-même, il dit qu'il faut faire la différence entre l'UDPS Fachi et l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Pouvez-vous imaginer que parmi les gens qui sont au pouvoir maintenant, il y a M. Atundu qui est mandataire PCA de la SNEL. Lui, est-ce qu'il est de quel UDPS lui? Et puis vous allez dire que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non. Merci beaucoup, Tozoa Ndegomsus. Masolona député. Oui. Mbota na yo, papa. Mbota. Thank you. Good morning. Good morning. Na lobi boy. Oui. Papa oyo ya mutetela wana po bazana kumbu mibale na yibi mususu kumbu biete. Aza kuluba alongo na nyoro sakele. Tango azalaki na buloko. Tabuya kibana na ye kurupa na ye esala ikenda na vote te. Ikenda ko vote te. Sabuya kibana na ye nani politika na ye. Ikenda ku vote te. Sikoyo lokola azangi ata ministra ata directeur ya bureau mususu boyu nde alobyo na lungu na nyoro sakele. Bazana biloba ya mi. Oh. Loba na yo mama. Bana na ye ba vote batu ba kufaki. Swati ba vote kaka ba sali kaka vote. Sikoyo alingi basala nini? Tango ya zalaki député. Eloko nini asala ki na mboka wana? Basala ki nini tango bazalaki ba député. Mboka wana saka na bitumbi. Basala ki nini? Merci Mamouchabou. Hélène na Californie, Tozoa Ndekomsus. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Moi c'est Bieka Mukala à partir de Montréal, Canada. Ma réaction par rapport à ce que Jean-Marc Kabound a dit. Tout ce qu'il a dit est à 90% la vérité. Quelqu'un qui le flattait, il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Sauf que lui-même est dans la même chose. Lui aussi a fait tout ce qu'il était en train de dénoncer. C'est ça ma position. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Tozoa Ndekomsus. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai comme Jean-Michel en Suisse, dans la mingi mikolonio surtout. Merci beaucoup. C'est la première fois d'intervenir dans l'émission Nayo. Pour nous c'est que vraiment ça fait depuis un moment yo so changea banda kala.
olobaka na biso ke oyo malamu olobaka oyo mabe odenonsaka mais natikala komona yo te mokolo moko oloba mabe ya président nalobi te oloba mabe na ye oloba mabe ya makambo ozosala banda makambo barabe nyonso tu olobaka kaka bato oyo banturaka ye oyo ye moko olobaka te mais mokonzi na bango nani ye te diaspora osilisa biso loposo biso nyonso diaspora to ndenge moko te oyo aponaki diaspora nani ye moko te oyo azali chef na bango nani ye moko te mpona nini alongolaka bango te mpona makambo ezoleka bakabundu na diongo ezali kaka oyo bato nyonso to bakanisaka ezali teke basanzeli mokonzi na bango ezali oyo bato nyonso ozokanisa merci nakanisi kolekisa ngai mpo eza mbala liboso bonne journée mais oleki déjà oleki déjà de Eliezer a changé nyonso to wana bazoloba je comprends que olandanga kala nyonso to wana bazoloba awa muto aliboso muto aloba ezanga monsieur Tambwe pendant que tout le monde l'a flatté pour avoir des fonctions tango zolobe la ram nani a télémela ki ram les leçons qui va retirer ram c'est monsieur Tambwe quand je menacé le premier ministre koloba que tant on a zoloba na que chef de l'État aux ana cabinet ils ont ça là tout un mandat c'est que vous pensez qu'il travaille bien ce monsieur Tambwe qui parle là je parle de qui il ne faut pas que na kende na nini au moins ni bato ango bazoloba awa bozo pesa ba réponse monsieur Tambwe azaboy le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir tozo ande comme ça. Bonjour Eliezer, Monaco Lopango. Bonjour. Akomonanga Thomas Mayala à partir à Paris. Pour la Kabund, bon, il m'a comme nous tout lobby et comme singalité bon, italika yemoko yo dénonça ba makambe belé wana azakutu Frank Diongo makam nous tout lobby makamba sikezati et belé yo moko dénonça et belé pe ba parlementaire debout ba dénonça ba makambe belé wana ba ngomoko hein donc basa la combat na bango à la loyale mais batikande le kutande eza mabe hein ba démocratie bon ba yakaka ba bunda na Félix hein na suka na moto tala na ogani merci beaucoup heureusement que ba répondre papa oyo alobaki liboso tout ce qu'ils disent là pendant que tout le monde flatté mais c'est Tambwe parler ya mabe tolobaka ya malamu tobetelaka maboko ya mabe to dénonçaka tozo ande comme susu. Bonjour Ndeko Eliezer, bonjour ma salon député. Bonjour. Concernant le dossier oyo na 3 points wana bon problème ya Jean-Marc Kabund moko affaire à la kisi incompétence na parce que comment est-ce que Yeo Azaraki dans les fours et les moulins, il y a gouvernement wana les lois qui ne koloba qui ezali na échec donc à reconnaître échec na moko. Le mensonge et la manipulation. On résume le bilan de tout un régime par des histoires fades. Parce qu'on a construit une école à gauche, on a construit une route de 100 km à droite et on dit que le bilan est positif. Non, le bilan d'un régime doit être global. Yami balé pour na Frank Diongo makambo etindi ya lobandengo wana ezali kozanga fonction na kati ya gouvernement nde makambo etindi ya zala na biloba lobandengo wana. Alors félicitations panayo oyo ozalaki na Félix depuis le début na campagne nyonso mais eye kokoma pouvoir ezoami ozu fonction te mais ozali toujours pour continuer na ko bundela cause noble wana bundela ki depuis kala. OK, merci tozo andeko mususu. Alors bonjour Ndeko Eliezer, vraiment bonjour. Merci beaucoup Ndeko Eliezer l'opportunité parce que Ndeko Eliezer za pas simé pour la politicien bazate au moins ni bato nyonso ki bazolonga pambe pas Félix ezanza minda uti na bamba longo abatika Félix yemoko Ndeko Eliezer tozo compter na yo sala parti politique yo ndo mtu kozali à Félix lobby un jour nzamba apesa nzamba a osunga yo oza pembe à Félix ba Frank Diongo wana
baza angaka kufa na prison babimisi ye lelo abalukeli Félix parce que bazolwaka baposte soki eza te balongo Félix fa éliminer bango nyonso ti wana classe politique ya bato ya kala il faut bakende ce sont des voleurs Kabundi déjà c'est un orgueilleux opesa conseil mbala ebele oyo banda oloba na baémission ayoka te akende amidindisi na mai do mai emelie. Merci beaucoup tozwa ndeko mosusu. Bonjour mwana kolo lopango ezanga venu na Afrique du Sud. Bonjour. Ndeko Eliezer mpona ngai eza faute ya bapoliticien te eza faute na biso population parce que makambo nyonso tomona bapoliticien bazosala efali einterpele biso bato tolandaka bango bapoliticien nyonso ya Congo baza na badouble nationalité basomba bapasseport bamboka libanda batonga libanda mais bambuyaka biso bapeple biso peuple so tozwi mayele te biso ne tokobanda osufri makasi. Merci beaucoup. Tozwande comme Soso. Ndeko Eliezer, moi je pense que les politiciens congolais, ils pensent qu'à leur poche. Parce que Jean-Marc Kabund, ceux qui ont zalaki que azwaki mbongo azali nangwana te, les gens opposants. Et maintenant ils viennent nous dire que oh abimi na canal à peuple ou tout ça pour défendre le peuple. Tout ça c'est juste pour mentir. Il n'est pas là pour peuple, mais Azouta a juste sa propre poche. Voir même les gens au bazar tout autour, comme étant combattants, bénéficier pété. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonjour papa Eliezer, merci beaucoup maman. Un mot sur Kabund. En tout cas Kabund a la question vraiment qu'il soit fait des pouvoirs. Bible lobby, ce qu'on a fidèle dans la petite chose, on va confier pour la grande chose. Alors que c'est que les compétences naïe. Les lois au Balkamba social, tout le monde a eu kabela kutu ba combattant en mbongo. Papa ouais. Bah ya olile papa na yo. Presque chaque jour. Là il faisait quoi? En tout cas ça m'a mingi. Papa Frank Djong aussi m'a déçu. En tout cas le président il se bat. C'est désolant pour eux. Zamba Simba Congo Mingi. Merci. Merci beaucoup maman Jeannette. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Aina bengi pour contribuer par rapport à makambo ezoleka na RDC. RDC. Loba na yo. Ezoleka na RDC. Eloko na ngai na loba eloko eza vraiment important na bapoliticien ya RDC bazala na sérieux na politique baza kosala apparemment nazomona ke bapoliticien ya Congo baza plus lokoso ya mbongo ke souci ya population soki population aza kosouffrir lelo eza po bango bali okatani te loba alingi kaka nde batonisaka bapoche na bango mikolo elekaki tobana ekoloba ke mboka eza dirigé par barwandais ndeko Eliezer bobundi mwana mboka oyo aza mwana mboka moto nyonso ayebi akoli na Kinshasa abotami na Kinshasa azwi pouvoir sikoyo lelo échanger lisusu ekomi ke bobenga na ye sikoyo bitumba nyonso bobundaki ntango nyonso oyo eleki eke nango kaka mai lelo pouvoir ezonga nango na maboko ya Kabila eza mawa botika kokosa population botika fashi asala 5 ans na ye soki asilisi 5 ans bon to juge ye konga na koya kocontribuer yango wana kombo na ngai Pedro. Merci. Merci beaucoup papa Pedro. Tozwa ndeko mosusu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Na audio opesaki à propos ya Kabunda. Kabunda lelo a commis donner des leçons ya gouvernement pour na biloko Félix azosala président na biso. Mais ye Kabunda avant tout aba asala nini na IDPS abimi na parti sans kotikela ba membre
ya parti bakarte parti au pouvoir Kabunda aboma IDPS tamba pesa kaye Bokonzi président vi Bokonzi atika biso ba membre ya IDPS akenda kuluka ba frère na bango ya neo nde batondi meme na point de presse oyo ya sali dede ye Kabunda. Oh, azaka mutu aneo wa soki otali bien azwa parti na nani décision finale apesa bango bakarte mpona kolakisa ide na ye azalaka na soif azala président de la république député apesaka motion na parlement ou bien que ayaka atikalaka na nzela mpona azala roulage abanda kotobola bamituka nde leson oyo azoloba ke azala président ya république après abanda kokende kotobola mituka ya bato na kogangela basoda lelo aloba mpona basoda ya es Kabunda avanda na ekimia azalaki na lokoso azalaki penza na makambo mabe asalela parti abomi IDPS lelo bango na Kabuya bamoni kete selon ba parlement debout ezosala action nde force oyo ya IDPS babomi bakangisi nani oyo aza na boloko nani Gilles ndeko na biso oyo aza na boloko mpo baparlementaire bamona nde wana batika eloko wana ete ya président mpona ndenge atie atiki meme Kabuya babomi parti message na nga ndeko Elezer ekoma mpona koyeba leson oyo Kabunda akoti koteya moto ya IDPS oyo aza moto ya IDPS te eloko mosusu oyo tozoloba eza yake identification oyo meme nani Kabuya azoloba ngai ide na nga bainfiltre lelo tokomi na force du progrès oyo babanda kobeta biso kobamba biso mabanga nde bakomi force du progrès bato bakomi pene na bango biso bato ya IDPS totikala ndenge wana baloba eza parti ya bavoyou meme bavoyou wana nde batelemisa IDPS. En tout cas merci ndeko Elezer lekisa message nanga eza nga Jean-Claude JC merci. JC omoni ke ozwi biso minute ebele bato nyonso barespecte yo kaka nde moto respecte te mais quand même tolekisi yo problème eza te mais prochainement eza 30 secondes eza 3 minutes te oyo ozwi biso. Allez tozwa ndeko mosusu. Bonjour mwana Kolo Lupango. Bonjour Isaac. Ouais. Que ce soit Jean-Marc Kabunda, que ce soit Kabuya, que ce soit Franck Diongo, bango nyonso basali basorti raté bazali kosala mpona mabumu na bango. Vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème? Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la coule douce. Vous voyez, avec une situation pareille, bato bazolongwe pa Katumbi, Franck Dion azokenda kokwete pa Katumbi. Nzamba apambola yo comme yo solongwa te déjà na molongo wana. Merci, à plus tard. Encore une fois, c'est Papa Isaac. Merci. Merci Papa Isaac. Tozwa ndeko mosusu. Bonjour, monsieur honorable Mwana Kolo Lupango. Bonjour. Au nom de Alfredo Makelele, j'appelle à partir de l'Angola, précisément on a un offshore. Oui, ndeko Elezer, je te suis chaque jour. Dans l'Andakayo, vraiment, tu es un bon combattant, vraiment, au Congo, merci pour être au petit espace, pour la mingité. Vraiment, pour la Kaya Jama Kabunda, c'est un regret totalement parce qu'il vient de trahir son propre combat. Puisque lui, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, il devait nous aider. Il a découvrir premièrement bato bazali en lien na kati ya guerre ya Kivu na kati kuna baza ebele, c'est compliqué. Puis en tant qu'un homme d'État, il ne veut pas parler comme ça, en tant qu'un homme d'État, vraiment il a tout manqué de maturité. Lui il devait venir corcher na kati ya combat, à corriger, à garder l'humilité pour attendre.
Bon, vraiment, tu regrettes fort pour un politicien Congo démocratique assoiffé du pouvoir. Mais tu es un jour, comme un enfant prodigue, à cause de un pardon IDPS. Bon, pour on a vu oui, l'obana yo papa. Pour on a vu Diongo vraiment. Surtout, mais l'avenir donner raison. Il a quelques points, hein, la raison, mais il devait être prudent dans la parole. Vraiment, merci. Je ne sais pas moi là. Allez, tous en comme souci. Alors, bonjour, Ndeko Eliezer, ezali ngai. Vraiment, nalingi na senga na yo, vraiment. Oui, maman. Tia libaya na 2023, oza vraiment digne. Yo nde oza mutoko kokamba Congo wana. Ngai po na position na ngai po na Jean-Marc Kabundi, naza vraiment 100% na ye. Et puis pour na Frank Diongo, naza vraiment 100% na Frank Diongo. Mais pour na oyo soki mutu ya IDPS wana, naza vraiment azo distraire. Po banda bazwa pouvoir, tomoni batu ya IDPS bazoka kotelenga na fils muko kwa kikozwa traitement na mama Olive Lembe. En tout cas, tunelanga Jantini Ngobina azo sala nini Kinshasa komi poubelle. Tia libaya vraiment tozo soutenir yo. Merci beaucoup Ndeko Eliezer. Merci maman. J'aime les gens qui respectent les timings. J'aime ça et puis ça passe facilement pour nous que la bande comme ça. Tous bande comme ça. Allô Ndeko Eliezer. Bonjour, bonjour moi la Kololopan. Bonjour. Bon, Zangai Henri depuis Kingabwa. Ndeko Eliezer na lobi boye ba discours wana ya papa na biso Frank Diongo basala ki na Ndeko Jean-Marc Kabound. Bon, baza na bango libre en tant que ba Congolais, en tant que ba patriote, baza na bango libre pour ça la protection de la démocratie quoi. Baza na bango libre pour ça ba discours wana mais pour na ngai na moni ke eza nango ba distraction. Ezani loko asiki ezate wa ba discours na poto yoka ngo déjà ba oyo ba longa ba Moïse Katumbi ba longa na PPRD to yoka dia ba discours a bongo bande kona biso ba papa Tibala ba longa na IDPS basala sala ba biloko na bon pona biso de zomo les distraction na minute na sengi gouvernement mobimba chef de l'état biso ne surtout à la concentrer population ne surtout à la concentrer la guerre à est de façon que ba si sa guerre à est wana que tous à distraire na ba discours courante la sali boyo a lobby boisa te wana tozomona ngo za distraction tous à la concentrer na makambo est chef de l'état a la concentrer na makambo est a silisa guerre est que ezala ke o ya lobby boyo a sali boyo a lobby wana za distraction pour na biso tous à la concentrer biso na sana guerre est poto silisa ngo e kozala malamu. Merci contribution na ezala kiba. Merci monsieur Henri tous en de comme ça. Bonjour honorable. Bonjour maman. Et si le caca bonjour. Allez, tous en comme Soussou. Mwana ukolo lupangu bonjour. Bonjour. Ngai papa Denis na bengi de kumonga fola. Oui papa Denis. Bon. Ngai na makambo oyo Jean-Marc uchukoloba wana. Na monya dhana yena nzela. Atuka dhana yena nzela. Mais Mosusu wana abimi traître, vrai traître. Merci papa Denis. Wana ba électeur nanga na Lukunga tous ndeko Mosusu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Daniel. Oui papa. À partir à Tunisie. D'abord comment faire pour intégrer parti politique na biso pour na biso batutoza libanda mboka. Et de deux Kabound alobi na ba vérité malgré ses indemnités pour un homme d'état il faut regarder peu ba secret mosusu ndeko nani Frank Diongo combien de fois kolonga na union sacrée pour tourner la biso e Kabuya bon to ebi kazala na imatir aza amemaka azokumba parti logola un militant donc agoyi na ko répondre mais ba jembando na epe ezali pour IDPS to ebi ango bien. Merci beaucoup papa Nangai pour la partie pour s'organiser kuna pour organiser ndenge pour organiser au besoin ngamo kona ko sala déplacement naye tokutani mbunzu na mbunzu tozwa nde comme susu Ndeko Eliezer magamu tozomona na mboka ekoyebana kaka batu nyonso babatamaki babami kobima sikoyo
Ça s'était dit depuis longtemps que dans l'approche de 2023, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Notre union sur le bazar que nous pouvons pouvoir. Mais comme ça, tout le monde en 2023, c'est lui qui va gagner total. Merci Papa Jean-Pierre Mukendi na États-Unis d'Amérique. Tozwande Gomsusu. Mbote ndeko Eliezer. Mbote maman. Oui maman nangai. Ezali maman Solange na Kinshasa. Bonjour maman Solange. Ndeko Eliezer. Oui maman. Ponanga. Kabund. Ezande kobanga boloko ndezo sala ye. Po ayebi bien ki aza mukanga. Abotoli bakari minière ebele ya batu na Lubumbashi na Kolwezi. Kabund abomisi batu mingi na Katanga. Nyonso wana ayebi bien ke aza mokangami. Yango wana omoni ye bilobela ebele pour que ceux qui ba okati lisundeni ki bakangi ye alobake bakangi opposant ya IDPS ndenge basali or ki aza na ye na leso ya kopesa batu te ndako azolala wana soki tosali bilan ya mbula sali na kidepute po yo mpe oza depute national lokola ye eske na mbongo bafutaka bino moto akotonga ndako atongi wana na quelques années obosali député exceptionnel aza na leso ata moko te premier vice-président de l'Assemblée soki alingaki ki asala parti na ye mais abandi yango mabe obandi na critique na kofinga or ke oza na leso ata moko te ya kopesa bato yo Kabund. Nani Frank Diongo azalaki na prison awa milelo tongo poko nazobela cerveau na ngai soki esali nini lelo cerveau oyo ezalaki na matata wana oyo ezalaki bien te lelo cerveau ekomi bien po efinga mutu asalaki ke abima prison eza mawa mpe pasi mopesi leso aza te babongi ata na kodirige mboka te yango wana ndeko Eliezer kobana musala na yo papa kobana musala na yo mutu ata moko alongola yo na nzela malamu oza na kati ya koba oyo te mutu ata moko alongola yo te ndeko Eliezer continue kaka nga pesa na moni na nga opposante vraiment eza makelele ya weze kolobela yango pe mingi eza komatisa bango mapeka mais mboka na biso eza pesa na mutu oyo takoki koloba te ngai secrétaire général Kabuya wana makambo na ye convaincre nga pesa te convaincre nga pesa te na ntango aboye nde tolingaka Lambert Mende po soki Félix Tshisekedi azalaka na Lambert Mende Kabunda alingaki azwa eyano oyo ebungaki na ye na Frank Diongo wana jusque là banda Mende alongwe nanu tozwi pesa Lambert Mende mosusu te. Merci beaucoup maman tozwi ndeko mosusu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai Abdul Nab la Kisangani boyo masinga mwambe. Jean-Marc Kabunda azali aventurier oyo mnadaki hotel ya kopesa baministre soki opesi baministre oyo bazali faible président ya république asalaka eloko te ye apesaka kaka baparole bino baakompagne na ye nde bokosala mpo na Frank Diongo azali ingrat mpe lokoso pouvoir azelaki misala azwi te yango yoki bakanda wana emati ya kokabwana kitsekediste na fachite soki paetik aza aventurier Frank Diongo. Je remercie le président de la République qui a compris qu'il doit combattre l'injustice, l'arbitraire. Moto ane wana senga ya kufata la prison. Yo pe obebi sina soka. Tozo ndeko msusu. Bonjour les collègues. Bonjour. Ngape na bagroupe na biso nazaka. Bagroupe na biso nenge zalaka batu bazalaka pasi par là.
batindeli nga mpe audio oyo natindeli yo awa ya 3 minutes wana ya 3 minutes et 23 secondes vérifie yango mpe parce que bino nde boza mpe mieux placé ovérifie yango kuna place balobi bainformation nyonso tozokoyoka na kati ya nani ya eloko wana tesa mpe toyeba ndenge makambo ezolekana na mboka na biso. Merci. Tozande comme ça. Bonjour. Bonjour. Oui, Ndeko Franck Diongo a raison à 100%. À ce que c'est le dossier à Ndeko Kabound, na Kabouyi. Kabouyi, il y a beaucoup de se contredire. Le but est chef de l'État, le bac n'a répondre. Mais il y a qu'à répondre caca. Au moment que ça non normalité, c'est que il y a beaucoup pas d'autres chef de l'État. Na parole na yabi que chef de l'État boyera répondre mais il y a qu'à répondre. Au lieu de répondre à ta vraiment et comme c'est un gire a fingi boya sale boy. Et ça bien comme bien hein au parti au avec démocratie dans la gacha wana. Il faut pas répondre, il faut pas nier. Hein nous so esayo démocratie de la bongo ya homo ba jamais ba lo ba tebe ba lo boy. Merci, tous on comme ça. Bonjour Ndeko Lézère. Bonjour. Répétez le ça, j'habite à Massina sur quartier 3. Juste, on a pris ça dans moi, le Kassinanga, à propos de Oyo. Honorable Franck Diongo, comme président et partenaire. Mais non, on a biso donc on a basa théâtre oko lelo oyo donc honorable Franck Diongo azobusa le passé au coma mais on a basa théâtre na mboka na biso. Merci beaucoup de kolanga tozande comme ça. Oui, bonjour Ndeko Lézère, Zangai Kalo Fils Kalo Star. Vraiment, ce qu'on a dit vidéo nangai on a tindela kyo o ya avant-hier okoyoka ke makambo nyonso na lobai na oyo toyokoyoka na nani Franck Diongo alobi eza ndenge moko na Kabound aza na raison Ndeko Lézère so totalani boye en face okomona ke Kabound aza na raison malgré tonalité oya alobelaki nango makambo wana eza mpe omona ki aza homme d'état mais sinon na oyo nyonso alobi ezala ya solo Tshisekedi ba promesse eleki Tshisekedi toza makambo ba gratuité d'enseignement nano sila te tout monde ata 30 écoles te batonga na Congo mobimba yake non gratuité d'enseignement pour bana batanga bien bana basala ta 50 na classe tout monde ata école morote yake tongama na ba Congo moko na ba province nyonso Tshisekedi atiki wana nanu Loba papa. Makambo dans le silité azoya ko promettre sous batu pona maternité gratuite. Est-ce que vraiment ata basala ndingwana? Ba promesse na ba voyage na ba voyage, ba kangi bunagan ça fait déjà un mois yango toujours kende. Tshisekedi aucun son message que no adi maboy a déclaré ni guerre totale na so ki ba ko bomba biso nyoso ba bomba biso. Rien. Vraiment ba Franck Diongo bangwana ba bandi ko kende. A ko travailler na banani Tshisekedi. Il faut aller à l'obaki. Il y a mon monde qui est travailler dans la FCC au lieu de les oppositions ont toujours pouvoir. Franchement, ça nous énerve. Hein. Merci, Kalo Fils et Kalo Star, tous en comme ça. Bonjour, Ndeko Lézère. Bonjour. Biso, tu agir à partir de Zambia. Jean-Marc Kabound a aventurier parce que akoki kopesa toro na Félix Tshisekedi te parce que ye nde azalaki place wana soki IDPS a échoué ye aza du nombre après ayibi angindi abimi abandi kopwata moninga et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contraints à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées, des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables, la manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Tosengi na son excellence Félix.
mokonzi nyonso ayepozaka salela mpe dictature mpo na nini ozokanga bato te na Congo. Kanga bato respect eza te na kinga kati kuna ba avion privé eza bien te. Frank Diongo makambo alobi eza pe na raison. Mpo na nini raison eza nini? Mokonzi aza na vision na ye ya malamu mpo na mboka wana, mais entourage bato ye acheche nde baza kozongisa ye na nsima. Mpe azoloba makambo ya état de siège esimbi ta esimbi parce que makambo ya état de siège eza l'échec bakobeta bili tableau bokinterprete yango na lingala. Bato nyonso baza nsima ya Kisekedi pona Kagame alobaki keno tokobunda na Congo pe asa azobundangana tuzobundana avande pa na biso baume politike baza mitema mabe na minito eza na mata ya koloba makambo ya élection boye na boye te. Il faut tout soutenir bato nyonso batelema pona kobunda d'abord na Rwanda nde boye. Mr. Kabuya aye ko dénoncer makambo ya makambo ndika soki Kabunda bimi opposa kana nyonso wana pona naza ko benga ye moyibi te. Eza pona naza ko benga moyibi te pona ko kanga ye nde makambo ba contribution na biso yango wana Mr. Eliezer le misa biso siki to déborder na minute oyo baome politique batika biso to sisa bituma ya Congo tango baza ko amburie Kisekedi baza ko décourager ba soda Rwanda pe azo préparer soki azokota na ba village mosusu asa ko progresser baza ko amburie biso. Merci mingi. Merci au débordé Makasi tozwinde ko mosusu. Oui, c'est dommage avec la classe politique, surtout avec les hommes politiques. Les gens qui se disent du domaine, je ne sais pas même leurs professeurs s'ils sont contents de ce qu'ils sont en train de faire, malgré une multitude de licences, multitude d'expériences, multitude de connaissances. Mais le résultat, c'est toujours du chaos. Là, ça fait honte. Ça fait honte pour notre pays. Mais nous avons quand même droit tous de vivre dans ce pays. Ça nous appartient tous. Politique ou non, riche ou non, c'est notre droit. Merci beaucoup, Tozan de Komsusu. Bonjour, Ndeko Lézer. Bonjour. En tout cas, Ndeko Lézer. Oui. En tout cas, Mboka na biso Congo, tous les là-bas, politiciens vraiment, au bâton dans la souci en Mboka te. Na regretté pour la propos, il y a Frank Diongo. Na regretté pour la propos, il y a Jean-Marc Kabound. En tout cas, ça n'a pas si makasi vraiment. Tout en état de guerre, il fallait tous à la bomoko na Mboka, mais les politiciens ont toujours un souci, il y a pouvoir. Ça toujours la récupération politique na bango. En tout cas, ça passe pour Mboka na biso. Pas si vraiment peu mawa. Tozwa ndeko mosusu. Peut-être comme peut-être qu'on pouvait accueillir des sous-makati dans les général ceux qui colonel Ramazan. Ramazan yoana, biso wana kumote bakomba ba Ramazan yoana te. Papa, comme rébellion na kati ya monga fulo bien ndenge ni toza pene sécurité makati. Depuis babiloko wana esila ya ba jardinier bandunde esila bangule esila bakoma ko tracasser biso koto moyen te. Toko dénoncer ndenge nini tozolela tozoloba toko dénoncer ndenge Ramazan na banda tingama kino lelo na basoda na ye moyen kutu ya koloba eza te biso bato bagene tozokoka kokita kutu te batole ya bangulu ya baferme na biso kopie kotaye meme te na babrike tozokoka te papa honorable. Oui, eza côté nini exactement oyebisi pe biso te ndeko na ngai Ramazan eza mbo ya ba Congolais, ne vous en faites pas.
Ce qui est Maniema, beaucoup de personnes, comme on a vendu Zaba Ramazani. Tous on dit comme ça. Bonjour, des collègues, Barcelona député. Bonjour. Roger Made, na Kinshasa Limiti. Pour na déconnexion Kabund, je pense que Aza trop pressé na Mamazo Kenon. Et puis ce que Chiraka, il dépresse bien. Il fallait défendre sa partie du pouvoir. Mais il y a qui mis responsabilité. C'est pour dire qu'il a aussi reproché Yimoko. Et puis, ma critique à ça là, ce qu'on a salé introspection, a remarqué à ça côté. Pour la déconnexion Franck Diongo, à ça la opposition républicaine constructive, pas la formalité. Et enfin, des comme sous oh nani papa nabiso nani wana yende sikoyo akindika kanzamba sungene mamwaza nangume biso to comme président république à la fois président Kozala Moko à Silisi et Moussoussa et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci, tous on est comme ça. Bonjour, bonjour. Pour la Jean-Marc Kabound à Kabound, il a un problème parce qu'il a un mur devant lui, il est en train d'accélérer. Avant d'accélérer, il fallait qu'il atteigne la ligne des Aliboussonais. Il y a un mur devant lui et puis il y a la rivière. Donc, il s'est déjà noyé dans l'eau et dans sa voiture, il ne sera pas nage. Pour le papa Franck Diongo, il faut comprendre à l'objet bien, Bayaki, Balandaki, a eu posté. Il y a une conclusion qui dit c'est la revendication. Donc, pour naï, il a méchant un poste ajouté. Donc, ceux qui viennent à c'est d'abord bouler, après ces postes à matériel, c'est la merci. Merci, tous on est comme ça. Bonjour, honorable Bonjour. Ezalinga Indekono, commandant de Paris. À réagir par rapport à Franck Diongo, comme je dis dans le billet, Ezali. Déception suite à comment on a que non Azela qui longtemps poste et puis je sais qu'elle dit Mandezo qui est dans Souka bon voilà yango à lâcher donc à basculer de l'autre côté voilà mais par rapport il y a situation il y a un accident au Tchaki dernièrement dans le bac non moni bino la Kinshasa c'est compliqué dans le code de la route. Oui, il y a mon temps, on a azali fautifité, il faut aller que chauffeur parce que il y a des katanzela na wewa. Wewa ezali prioritaire na droite, alors la priorité na droite il y a chauffeur wana. Donc il fallait que wewa aller donc il a estimé qu'il m'a vitesse il y a wewa. Donc wewa bana pas problème na ba moto yebi mais na circonstance wana chauffeur on a des fautif. Donc ce qui lui est arrivé, c'est à lui d'assumer. Merci Paul Kamda de Paris. Merci papa Paul, tous on est comme ça. Honorable. Oui. Biso toza bato. Soki moto alobi, aza na posa ayo kandenga alobela ki population. Oba ozo ka bato ya poto. Ah mama. Oh baza na États-Unis, na Canada. Zwaka. Il faut que zo bato nyonso ba oyo ba uti kananga lo mbushima lo bombashi lo ja tout ça. C'est comme ça le Eliezer. Ba ebe makambo to mona karate. Wana kanda siko likamu na yo siko lobieza nini lobakasi. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Tomoni makambo ezoleka na media. Zopesa passe makasi. Jean-Marc Kabunda alongwa sa makambo nae. Aza traître. So Franck Diongo na ebite azolukani. Jean-Marc Kabunda est un jouisseur depuis longtemps. Tout ça, moi, ma Kabunda est un jouisseur, un jouisseur incompétent. Pendant 3 ans, il y a Salaka, à Salina Mukunzi. Il est incompétent. Après avoir bouffé, il y a un groupe, bon, il y a un groupe compétent. Il est incompétent. Merci, maman. Au moins, que ma Kabunda est solo. Bien que au lobby 3 audio moko o tozwaka bato apoto kaka te mama limbisanga moko nde nazwaki bino te mais là je suis à vous tozande comme ça. Bonjour ndeko Eliezer Freddy Kabongo mina ya Njili. Papa Eliezer. Oui. Nazolobela pona likambo ya bapoliticien.
loba na yo na biso tozotala bango bazoloba biloba loba mais bazoyeba te toza na bitumba na Rwanda. Soki Rwanda yoki biloba loba wana est-ce que bakozala bien na biso? Negoyeze ata tozoloba bapoliticien baza na mayele te. Mboka na biso mboka baby nzamba lola pesa baninga nyonso mbote pesa bango sourire tozotalela yo parce que yo mo ototali yo lo solo. Merci beaucoup Bobo Sanate. Dimanche le 24 juillet na ngonga ya 15h tozana rond-point Forescom na Gombe non loin ya Grande Poste pour un concert humanitaire au Kokota Ofele na sœur Enis Manyanga et Kokota Ofele mais Kobo Sanate comme ma quelque chose parce que tozo ya pona kosunga ba personnes vulnérables les orphelins le veuve ya biso musala yango wana tozo ande komsusu. Bonjour. Bonjour. Merci sur les petits choses. Et nous avons trouvé pour cela que nous avons. Merci beaucoup, Pati. Merci pour le message. Allô, bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Naï, comme nanga mama chouchou, nazo benga à partir du Canada. Na linka kana sala ka moi synthèse moké, na ndengo bandolo baba pas répondre. Pour nangai réponse ya Kabuya, nani na Kabund, eza convaincante. Donc voilà, il n'a pas parlé quelque chose qui était vraiment très touchant dans ma communion Kabund à lobby. Et deuxièmement, Kabund lui-même, il ne peut pas entrer dans opposition contre Félix Tshisekedi parce qu'il y a ceux qui à côté dans l'opposition, il ne va pas faire quelque chose de mieux parce qu'il a travaillé avec Félix tous ces temps, il n'a pas parvenu à faire quelque chose de mieux, que se réjouir lui-même. Et Frank Djongo, de même que Frank Djongo, donc tous les deux là, ils ont travaillé avec Félix, ils ne l'ont pas aidé et quant à moi, donc il ne peut pas que non, Félix n'a rien réalisé aussi longtemps que Bango Nyonso. Lobana yo maman. Va réaliser le côté. Donc voilà. Merci beaucoup maman. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour maman. Nasepeli makasi papa na ngai. Oui maman. Mais jour où le bail est Seigneur totenda bawojo ya Jean-Marc Kabund. Atenda yo ojo na monele kite. Limbi sanga mama. Londe na sali ojo mususu. Asali ojo mususu. Ya lelo legisa pardon. Yango ezoleka. Alina yebisobo. Tolandaki bato nyonso wana. Tolandaki Frank Diongo, tolandaki Auguste Kabuya. Tolandaki Jean-Marc Kabund. Omoni mwana nzambe atikalaka mwana nzambe Félix aza mwana nzambe. Ata soki basangani 100 personnes, ata basangani 10 milliards de personnes. Mais Félix aza mwana nzambe. Bango bakende basangani soki bakendela bango soki bakosonga Félix basonga ye. Po bitumba wana eza bitumba moko makasi ntango bazolobaka Félix asali te. Mais pouvoir ya Félix eza neti ya 1+4 mpongo magie nini Félix akosala mpo asala makambo nyonso wana. Esengeli kopesa Félix chance na 2023 bato bavote Félix azwa majorité na ye totala lolenge akokamba mboka. Mais oyo badéclaration bakomi kosala tondimaki te ke Frank Diongo akosala badéclaration ya boye oyo swata Kabund. Mais Félix aza mwana nzambe ata soki babundisi ye combien de fois
nzambe atikelaka nzambe akotika Félix te aza na ye na 2023 akozala lisusu président tokovote ye Félix aza mwana nzambe abundisa ye mais soki aza na nzambe na kati na ye moto moko te akosala eloko. Merci papa na ngai lelo lite message na ngai eleka merci. L'équipe m'a aussi déjà biso plus de 2 minutes. Tu l'as qui 30 secondes. Si on lobby, place à battre ceux qui 4 à taille au moko. Prochainement, diminuer. Allez, tous en comme sous. Allô, oui, allô. Bonjour. Oui. Oui, monsieur Jansi. Jean-Marc Abundaki 37 ans. Oyo abundaki oyo banda kotia munoko tobundi 37 na IDPS siko ezalaki pona koya kokabwana to pona koya kobima ganga ndinga bimi ganga wana to benga ngiki kikuluna to landa ete pona ndeko Frank Diongo Shamba na sepeli makasi po batebele bakomi wana kaka fati beton pe makambo pe ya solo ba osala to mona te na ba o tipoto na ba o bazala aw ba ngonyo soka ndenge moko mo ngana kolobela okistenga buya te eza ba ambition na ye eza ndenge ya moneli belikam mena oloba ndipo na colonel Kasongo soki général Kasongo colonel wana pona minute oyo alongola sanction wana po tozozela ye na tango mokolo akotaka makolo na tango awo ye Kasongo wana lokola apesi mutu sanction ezana buzoba esanga tina tokozela ye akoyaka awa ye pe akofukama lokola amonike ye aza maître akoya awa akofukama merci. Mais na soko bebi c'était gentil ata yo moko bakanela ka général Boiti bon makesela zo ça il faut tokata déjà mais tous à 2 personnes hein makesela. Oui. Bonjour honorable Lézère. Bonjour. Tamboué. Oui. L'homme du peuple. Ah honorable. Mais jusque là on ne sent pas cette motivité. Vous êtes encore de jeunes au Parlement, mais on devrait sentir vraiment une certaine motivation vraiment à nous les jeunes. Mais on ne le sent pas. Voilà comment les pays puissants du monde, ceux qui ont le droit de veto, peuvent blaguer de nous en ajoutant une année encore d'embargo. Et on laisse ouvert les ambassades ici. Pourquoi ne pas organiser cette jeunesse et sortir dans la rue et exiger jusqu'aux dernières énergies la fermeture de toutes ces ambassades jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que, 1, la sécurité se rétablit dans l'est du pays, de 2, que l'embargo soit élevé dans l'immédiat. C'est parce qu'on blague, on voit que l'autorité, le président de la République ou son gouvernement réagit. Mais quand c'est toute la nation qui réagit, je ne crois pas qu'ils pouvaient encore résister. Ils doivent sentir cette mobilité. Donc on attend de vous cela, honorable Lézère. Vous êtes de Lukunga, moi je vous appelle à partir de Maloueka. Je suis très fier d'avoir certains députés quand même comme vous. Je ne vous avais pas voté, moi j'avais voté Bernard Kayumba, qui n'a jamais intervenu, qui ne m'a jamais convaincu, mais je dois vous le dire clairement que j'avais voté pour Bernard Kayumba. Mais vous êtes là, vous êtes pour nous, nous devons sentir cela. Vous êtes le nôtre dans le Congo, donc nous devons être très fiers lorsqu'il y a une motivation, une mobilité. Et c'est là, je pense. Donc, nous attendons de vous certaines motivations. Éclairer la lenteur de cette jeunesse. On ne doit pas s'attendre à accepter cet embargo jusqu'à si c'est une année encore et que les groupes armés sont toujours en actif. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ça, c'est tellement naïf et je ne sais pas comment nous pouvons comprendre cela. Donc, nous attendons de vous un certain éclairage jusqu'à peut-être dans 1 ou 2 semaines qu'on entende de vous cette organisation. Merci. Merci beaucoup, Ndekonangai Aimé Batadila, à partir de Maloueka. Moutouaza honnête, alobi avotanga ite, avota Bernard Kayumba. Mais collègue, électeur na yo bazoloba, olobaga na yo te. Allez, nous allons terminer.
Bonjour, monsieur. Là, monsieur Didier Apata limité. Bonjour, monsieur Didier. On a sorti mi balai au Tekolana, au LK qui est 18, dans le lobby. Entre Jean-Marc Kaboun et Augustin Kabouya, je pense que vérité bimine en poisse. Biloko Jean-Marc Kaboun a fondé président de la République. Augustin Kabouya paie à lobby Eza Kaboun. C'est qu'il y a une vérité dans la carte. Moutaye pour ça la vérité ou Eza pas Kaboun déjà maloba frappe Diongo. Parce que Biloko Nyonso Kaboun paie à lobby Eza chef de l'État. Franck Diongo peut a confirmé qu'il est chef de l'État, donc il s'allie 2 contrats. Merci beaucoup. Bonjour, chers députés. Je voudrais intervenir sur les 3 sujets d'actualité relatifs aux sorties médiatiques de Jean-Marc Kaboun, Franck Diongo et la réaction du CG Kabouya, Augustin Kabouya de l'UDPS Tshisekedi. En fait, pour Jean-Marc Kaboun, je dirais qu'il s'est accusé lui-même, car il fut l'un des hommes les plus écoutés de Fatih dans le choix des animateurs actuels et différentes institutions de la République. Il a parlé des choses qu'il ne maîtrise pas et surtout, il a omis de nous donner des chiffres quant au bilan de Fatih comparativement à la gestion de la Kabylie. Même chose pour Franck Diongo, il a parlé sans des chiffres. C'est bien facile de dire que Fatih a échoué, mais il faut les démontrer avec des chiffres. Comparatifs des 5 dernières années, il a eu le langage de Mike Moukebaï qui crie sans parler. Enfin, Augustin Kabouya en a fait de trop pour rien. Il devrait laisser les porte-parole de l'UDPS réagir. Merci et nous t'encourageons dans ton travail. Ce monsieur Yampagna à partir de Springfield, Missouri, États-Unis. Merci beaucoup, papa. Là, on termine avec celui-là. Les tout derniers. Allez. Ah, au Bosani Suni. Na daji na biso batu ya manyema surtout biso babango bango bazimba baemba kolobaka mobali atambulaka na zamba te azangi mbeli kotani na mobali mosusu na kati ya zamba zana mbeli ifakata yo tamuke kola musayo kolobake tala oza mobali fozala na mbeli Félix afungula biso ero oyo Félix fazala mobali oyo ya zamba ya kotambula na kamwa mbeli ya muke kokata kabato soki koteni kutoza mbeli te okati lokola Jean-Marc Amibonisi boy obalandela ye makabu nyonso tu ye mutu abomi mboka ye mutu azobuma IDPS en tout cas bato ya IDPS batelema babeta ye mpe mabanga po ye azali kosala babeta bato mosusu mabanga babeta ye mpe mabanga wana nde kozala te ndako wana efo ekweya na seza mbongo ya leta te mbongo ya bakongole efo kokweyisa ngo. Ale kwetu akutoke boy shoka ikalungua mpini ikabakia kila mzungu na meza yake ni kwetu kule. Allez, c'est par là que nous terminons. Audio Nabino, mais je vais faire un petit commentaire, je vous l'ai promis. Hein. Je vous ai promis que je ferai un petit commentaire. Ouais. Allez, il en est fini pour aujourd'hui. Bande Kolangai, Bolobi, Yamabena, Yamalam. Qu'est-ce que j'ai retenu dans Malobanabin? Bamsou Bapesi, Jean-Marc Kaboun des raisons. Bamsou Bapesi est tort. Bamsou Balobi, Franck Diongo, Balobi vérité. Bamsou Balobi aza ingrat. Bamsou Balobi bazo distraire biso. Je vais essayer de donner une petite conclusion. Bande Konanga, on est en face de la République. Moutou à cause à la raison, à cause à la tort. Mais maintenant, il faut savoir à quel moment la personne parle, quelle est la vraie motivation ya Kolobaya Moutou. Et puis, azo visé nini. Et puis, koyeba, nani yango azo loba. Boye ki batumisusu bazo supporter te ke Kabunda loba. Parce que Kabunda était l'homme du pouvoir. J'ai discuté avec quelqu'un, na lobité. Ozo mona, ebele bazaba chef de corps. Je prends Sama Lukonde. Sama Lukonde est premier ministre, mais il n'est pas l'homme du pouvoir. Nalingi boyo kanga bien. Sama Lukonde est chef de corps, mais il n'est pas homme du pouvoir. Les gens qui peuvent influencer les choses, non, ce n'est pas Sama. Est-ce que Bozo Kanga bien? Sous Mobutu, ezalaki bokolo banabino na poko banzimbi baye bakoti. Ils vont tout changer.
sous Etienne Tshisekedi pona bato UDPS ba o bayebi ezana bato tozaji ko benga club de 20 heures ba jeune nyonso bakoya na moi bolobi via yokibino mais ba master na ye wana ba ye na butu ba sololi makambo changer. On prend sous Kabila Joseph ezaki na bato Muzito azalaki premier ministre mais n'était pas l'homme du pouvoir. Ba homme du pouvoir bazalaki ba Katumba Mwanke a occupé poste de mon côté, mais tout le monde était nommé à côté ya Sosimata. Mutu akokende boy makolo azongi na cortège. OK mutu pamba ozongi ministre. Na linga to sala moi différence wa. Et Jean-Marc Kabound était l'homme du pouvoir. La révélation d'Augustin Kabouya ou bien réaction à eux. Moi, je me suis aussi posé la même question pourquoi il a parlé. Et puis, ok, qu'on répondre na ninité, ok, qu'on répondre na lingala, qu'on répondre na français. La réponse au réservé les bateaux à Libanda, to bateau à Ao. J'ai pas compris. Et de deux, talaba makambo, on a zo sabino makambo. Presso bakenda ke pa Jean-Marc babimina ba $500, $500, ba o bake pa Augustin babimina ba Camar, ba mususu be babimina $10, ba mususu 5000 francs. Mais ce que je condamne dans tout ça, nazo tiana nous vient nga Franck et Diongo Chamba parce que na aussi mbe moi muki. Nazo tiana nous mupanzi. Jean-Marc Kabound na Kabouya bazalaki duyoboy. Osimbi oyo kun. Il y a les gens qui ne peuvent pas parler en ce moment. Il faut se taire. Kotika la calme. Ne pas distraire les gens. Parce que bozo soulever kanda ya batu. Bino boza ba homme fort. Biso batambu oyo. Je défends parce que na yebi passe. Il y a combat biso to mena, le vrai combat. Et non il y a théâtre. Oui. Tomena combat. Et non, il y a théâtre. Pas combat, il y a négociation. Il y a koyokana batu. Vrai combat. Place bazali bayebi. Oya batu babata mina mituka, mais c'est un boisali banda. Eza orgueil. Nous sommes obligés de vous dire ces choses. Il ne faut pas que les gens commence à se donner beaucoup plus de poids. N'ena zolo bawana kabunde place à vandi a yebi. Kabuya place à vandi a yebi. Ba tout nenge ba vandi wana ba yebi. Bino okolo bana bisote. Les lobbies so batambwe to tikala na charge des fois ya ba combattant na banda kuna biso alors qu'on ne bénéficie rien du tout. Mais j'ai dit, est-ce que c'est pour autant que ngai na baluka je dois cracher sur mon combat? J'ai dit non, je ne le ferai pas. Les médias anglophones, que Kabila peut rentrer en 2023. Et vous voulez faire quoi? J'ai dit ceci. Te réfléchir sur quoi. Ok, on décide de faire l'opposition. Opposition, wana. Toko salier na Kabila, parce que aujourd'hui, ceux qui font l'opposition, c'est l'FCC. Toko salier na ye ou bien toko sala ya biso opposition mususu. En cas de manifestation collective de l'opposition, quelle sera notre position? Vous serez en difficulté. Voilà ce que dit un adage français. Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Voilà encore ce qu'on dit. Qui se ressemble et s'assemble. Alinya loba nini? Nalinyina loba oyo kiwan. Mieux vaut Satan oyebi que Mwangelo oyebite. Oui. Est-ce que makambozo tambola malamu? Na lobite, makambozo tambola malamu te. Mais ce que tu compares, parce que l'échec c'est sur base d'une comparaison. Siko, tozo tchachel wapi. Il y a pendant Kabila, tolo bakembo, pendant Kabila, izalaki malamu koleka Félix abebi sinyoso. C'est ça le discours que vous voulez faire passer. Ce qui bino bozalaki ko se retrouver et que bozalaki ko kosa biso. Wane talibino. Boeba, nous sommes des détenteurs de grands secrets. Ngaitam. Au villageois, comment orgueillé? Na orgueillé, villageois, des pères et des mères, l'ambassadeur plénipotentiaire des villageois. Ngai.
Mais mon plus grand défaut, c'est quand je connais la vérité, que Monique, vous faites la politique d'endormissement. Vous savez pourquoi moi j'ai dit que nous exerçons le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir? C'est parce que je ne fais pas les choses comme tout le monde. On ne doit pas faire la politique sur base de frustrations individuelles. Non. Parce que même quand on a commencé, moi, tant que j'ai commencé à dénoncer certaines choses, n'a pas ça ma proposition, il y a que des engorgés villes. N'a l'obéla makambo ya maison préfabriquée, makambo rame oba tubazoloba. Tout ça, tant que tozoloba, les gens nous taxaient de n'importe quoi. On nous insultait sur les réseaux sociaux. Même quelques combattants de l'IDPS, quelques parlementaires debout. Baya ipananga babamba mabanga pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, Eliezer a bloqué. Veut bloquer l'investiture, il y a un gouvernement. Et aujourd'hui, Bawadi aussi Bazarapi. Et la politique de frustration, les chèques de Félix, vous devez nous dire, c'est sur base de quelle comparaison? Oui, on peut citer le nom de Papa Etienne. Papa Etienne était Premier ministre quelquefois. Vous comparez maintenant échec à Félix par rapport à son père, parce que son père a été chef de l'État et que son père n'a pas fait. Je ne comprends rien, je suis perdu. En tout cas, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Et vous avez quel candidat? Logique. Ok, 2023, lobby, nous avons élection. Pendant que Bato Kabila, Poussaka Bilobo tout en Akamitu, et s'organise, Bakobi Misa Mama Olive, ta, à Kotia Batouma la laisse. Oui, à Kotia Batouma la laisse. Mais bino, vous avez auto-fragilisation. Binomo Kwale, vous vous affaiblissez. Vous avez quel candidat que vous avez déjà préparé au moment qui a comporté choix? Allez, vous allez na Kitunga ya opposition. Ngai tambe boyo kanga bien. Je ferai l'opposition à wa place na zo salela. Ya mabe na lobi wana te. Ba o ya kofinga ngai ba fingi ngai. Ngai na zaka fanatique te ya ndingwana. Eza ndenge boyete. Allez, béton. Kabound, oh, mikolo nyos, 520 gigas, 500, bah, monter, c'est pas possible. Il faisait nommer qui il voulait, il bloquait qui il voulait, et nous sommes là, mais Kabound a raison. Mais attendez, quand il prenait les décisions, pourquoi il n'a pas dénoncé? Même Kabouya qui parle aujourd'hui. Et moi, ce qui m'énerve est que, pendant ce temps, les Rwandais, Naba M23, bazo infiltré Bamboka. Boko Kaka, une bonne partie à Est Kouy. Et nous, on nous distrait ici. Ce n'est pas ça. On doit d'abord aimer la patrie qu'on prétend défendre. Je dis bien. Qu'on prétend défendre. Et puis la politique, il faut moi honnêteté, mon coboy. Éthique. Moi, éthique dans ce qu'on fait. Qui dit éthique et qui dit c'est lui une bonne réflexion avant de poser un acte. Si l'acte que je vais poser va être conforme aux règles, naba mœurs. Moi, éthique et mouké. Mais si tel n'est pas le cas, bande konanga est politique, et je suis en train de voir le danger même pour 2023. Les gens auront quel discours? Basé sur les hommes. Mais ce temps, quand ils critiquent, ils proposent. Ah oui. Voilà ce que nous faisons comme politique. Et ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Na lobinga na sala combat, pas combat et négociation. Le vrai combat. Nani azoloba nangonga nini? Azoloba pona nini? Tokomi koyoka ba révélation, Kabouya lobby, Kabunda lobby. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les dios, c'était les dios Kabound et Kabouya. Et Moutoua Malam, on m'a dit, Bissonenge Toalia, ceux qui t'ont monné Zama Benalobi, excellence, monsieur le président de la République. Yoka villageois au Azoloba. Yoka villageois au Azoloba. Mais c'est un voisin à poste à poste. Nazana en poste en ce moment. Mais dans le baka que ceux qui chefs de l'État invités à confier la responsabilité, na moni que oh ngana ko sala nako
Quand on a responsabilité, on a fait la différence. Oui, nous sommes capables. Plus 243 9 98 311 332. Le 24 juillet, c'est dimanche, à 15h, rond-point Forestcom avec la sœur Eunice Manyanga. Concert humanitaire, bisona binombunzu na mbunzu tokutana tosunga totika kulanda peut-être trop de distractions. L'homme, on le juge sur base de ses actes et non seulement sur base de ce qu'il dit. On peut fouiner dans le passé. Tokozangi le côté. Allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.